Jimmy Ado les gars très bien. Passer Namso Batrina, sans polémique, il fait à Yemanata disque. Passer Namso Batrina, sans polémique, il fait à Yemanata disque. Trina na pesi mote comment viga. Bref, na banda carrière nangana gesacte. Na banda carrière nanga moko toujours sala tililo toujours beta. Je crois que bato balanda biso babine to sala makam. Mais babaka autre état autre merci. Tout ça album moko kitoko na benga gesac aya abwaka. Na benga onoka panga et salama ndenge salama kitoko na ba masa mso ba so Ferrari ya quartier latin etc. Ba lelo ba ege ya bana ok. Bref, ba Jimmy Ado les gars très bien. Ba ser na mso ba Trina sans polémique il fait à Yemanata disque. Trina na pesi mote comment viga ndenge là. Bref, Félix Oazé kwa kaka featuring mo salama ki entre yo et entre yena Héritier Watanabe otala. En tout cas, na yoka ki mena 18 ans otala ngo penate. Mena yoka ki na yoka ki ba beti featuring mais obika ba TV ngo pe comment banze musu ba tsa ngo ba 3h ba 4h na yebite mais bref non natala ngo te. Musu na websa vie Vienna. Monstre. Surtout mon année. C'est mon na websa ka muke. Vieux anti-choc de. Ah? Les anti-choc de culture. Les anti-choc. A comprendre déjà on na loba. Musu na ko ba kisana ba artiste o ba na culture faut ba lamuka. Biso la giso so esengi faut TV belé dans ces années comme dans un film yemo es grave aloba que ezana date d'expiration te ou le gland on a TV oh chief mososo yende chief mososo yende mikolo TV na ebitse il faut ganga la bango TV belé TV mo muke azomona fils la sei TV rien zimwaka chanteur nezubala kuna Kalsina Azali et à Longwa. Quitte pas d'air. Betina ngai vraiment na ebite quoi. Botan opposant nango. Chankutu n'en parlons pas. Télévision. Télévision. Parce que na là où ka bolongo orchestre. Alors le quoi na ngbolongo te na santara que télévision ezali. Et puis bon on a problème te so moni que bato bazo linga na mako telo te finga tangai. Et ça la bien malamoko. Ah oui. Na pesi déjà. C'est il faut TV belé so mono na moto tumbula tanga et ça bien nga moko vena bina bi tumbulanga et puis voilà quoi chant ozanango beauté ozanango mais nazo comprendre télé ngondre et c'est nga waze quoi benda bino na très bien deni na ebite quoi voilà on a bobetana ye chaka si lelo babi chaka comme le roi kizengi est-ce que so kenda da visite kotala ye miso mona bon non chaka non chaka wana za pena ndeko quoi wana za ndeko tutavaine mais si quoi le problème Naya na changu na tuna ba episinga ipare balinga ko kotsa ba. Ambo? Ah oui. Nazana besoin na mona nono chaka. Mais ba episanga famille na bango linga raté batu batala e bon. Na moni miracle na osala te quoi. Azande ko na biso na bi artiste moko comme Stevie Wonder. Na bandel na bi artiste moko comme Stevie Wonder. Amona te on depuis bo mwana. Mais azana gaza na la. Je crois que misu ya chaque golo handicap. Et là, il faut que phrase longue misu ya chaka et ko longue handicap et comme un avantage. Mungonga chaka eza aveugle te. Misu na ende muto kufi mais mungonga na kufite. Batika masa na biso ya ka to solo la kana yi. Batika masa na so na besoin na studio to continue na studio. Bato bana posa misu ya chaka te ba posa mungongo ya chaka. Loko misu kufi tellement manzambe. Mais mungongo no ezali. Moi il y a commis AVC déjà. Mais ce qu'on comme AVC teni po masa na juste na zo linga tala ebozo boya. Masa na eclipse za linga tala ebozo boya. Ah comment on a AVC teni. Po azana bezo fa ko mingongo ya ba masa na ye atazo mona bango te azo sentir bango bazo simbaye et ça la bien. Pourquoi vous le gardez à la maison je ne sais pas. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Kaka. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris,
au service de votre repos. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tube, des sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour ce nayo et ça la grâce beauté. Tout ça là comme produit naturel à base de fruits pour encore réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore faire sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la grâce beauté. Wow! Limba bon pe ko craquer makasi weko mutoni msango na bopete ça ya mado na cha eze madote ya mado baki na sala la pomade awa toza na sala la kayango pona ko vimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekimo mwasi mobali ameka pe akangama awa toza dancing esprise on dit esquisse ebongo biso bato oyo bilobi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini ok yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batasi nyonso mpe ekosila yo merci mama awa toza eti oyo ezali crème awa toza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama naoka son mobali na ngai ekoma lokola lisap ah bon mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon ah. mama lelo loyeba mama La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Mesdames et messieurs, merci d'avoir votre émission PC La Please Please, toujours présentée par Mathieu Boncher, votre humble serviteur. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à notre patron Tracy Mbelenga Pro. Merci à Glody Diasuka et pourquoi pas tout le monde qui nous suit. Merci à mon général de FAO et surtout bon retour au pays dans les et dimanche aux Abisso tout aéroport au grand prêtre de FAO après 21 ans d'absence dans mon Kilio et à Congo. Donc Kendewana Poto Zoye. Et merci aussi à Guylain Sako. Guylain Sako, et les descendants depuis Paris. Guylain Sako, respect à vous, respect à Bibi, Maboko Bank, Anita Apula, Maman Sociale, donc mère à Palais, merci à vous. Merci à Bandeko Nyon Sobalinga Abisso parce que Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Please Please, RTVS1 et pourquoi pas Elenga Congo. Aujourd'hui, Mathieu Boncher face à Jos Diena. Jos Diena, votre artiste émicien, l'ancien de Cultura PIV, mais président et orchestre Naye. Et après l'album est Bela Bimisi, aujourd'hui Jos Diena, Tokuta Naye, Tosola moi mouké parce que la vitrine est bimalango, banzembo bien, mais on dirait Tozo ka vraiment mingité, mais na habité, Tokosa Nenini pour To Solanaye. Jos Diena, bonjour. Bonjour, bon cher. Ça va? Ouais, on est tranquille, ça va. Ouais, santé à d'abord Yanzo Tobon. Ouais, tranquille, hein, ça va, tout ça va bien, on pète la forme, donc ça va.
Voilà, santé orchestre, ok, bon. En super forme. Voilà, orchestre en super forme, mais je suis dit aux studio. Ozo prépare album to ezani po parce que nenge to yoga ki ozo bimisa tilelo tozo ki mo elengi mo ya générique mais tilelo tozo atena ebité on a raison vous avez raison to sala musala lelo nenge tozo sala on sou kala lelo vitesse c'est commis aux arana TVS nous rappelle na internet donc j'ai commis nenge wana lelo alors to la ndé mo ki les autres tambola studio to pusani na lansaki makiana na to lancer bondela. Après Bondela Mikolo, on a tout lancé un peu de miracle. On a ramené ça dans ma boîte à trésor Chimbalanga. Donc, ma qui est très bien, toujours travailler calmement par rapport. Il y a un planning Nabiso, par rapport il y a un programme Nabiso, toujours travailler par rapport au programme à Mototé. Et pas être dans un concert, et pas être dans un studio. Et pas être dans une répétition, donc c'est-à-dire, ils allaient faciliter, ils allaient à cheval, répétition, concert, studio. Voilà, mais les Gabon, aux Sangis. Les pas si mais bon tout ça nous sommes en grand prêtre Bailo Mbaga Mosala oyo lokola soda na kotika yanga baboti na ke musika lelo wa lobi kuna musale benginga ye na kozanga o donc biso sokone tozaboy to aki dimanche na bandal na kermesse ngobila donc samedi on a dimanche to la na kinité to la sokona louf. Donc samedi oyo tozo talangai yebisa ndego wazaka na Luanda kitara déjà mboka Benoît Zekou hein ajuda social mboka ya Paolo Tudi le sénateur mboka ya yemoko prêtre de prêtre Sébastien Okumbwati toza na loufe pa ya espace Bolia donc samedi na dimanche imahole yo yangwana lolendo tinate nandimi na bondela yo bon c'est-à-dire bondela mwana tika kolela 13h Chimbalanga ezana lufu na lufu donc voix ezana lufu ya garçon azolo bana bino venir juste bien tozana kati ya lufu tobeti wana le 27 na le 28 to silicite zongeli na Kasavu après Kasavu boto zongeli matadi tozana acoustique et pas il est mwende le trône Major Popol na Matadi. Voilà, merci beaucoup. Le programme vraiment est belé, mais juste dire en absence, il y a Gessa qui na orchestre na bino. On dirait qu'il y a eu baloba roloban. Non, ben d'abord faut ébélé au Mogo. Batou, toi pays francophone, mais batou m'soir na pour français. J'ai bien dit que baba collaborateur nanga. Et qui dit collaborateur, boaka obligé te bozara tout le temps. Ngana banda carrière nanga na Gessa la banda carrière nanga moko toujours sala tilelo toujours beta je crois que bato balanda biso babine to sala makam mais babaka autre état autre merci tout ça l'album moko kitoko na benga Gessa aya abwaka na benga onoka panga et salama ndenge salama kitoko na ba masa msuba so Ferrari ya quartier latin etc. ba lelo ba ege ya bana ok bref bah Jimmy a donné les gars très bien. Bah c'est un petit peu trina, sans polémique. Il peut y avoir un disque, trina un peu c'est moté bref disque ma kitoko bah tu vas CP là. Ouais toujours continuer sur quoi tu as plan B force de caractère. Et on aime te bima. Toke na malem zele bima bon oyeba banda vitrine bima na bimisa sur disque tu. Na boka mwanze mo moko. L'album est au bima nango d'ici là. Toboy to pesa ba date mo prématuré dans les bons. Donc voilà quoi. Baninga na baza et collaboration. So naza so na posa collaboration na bango. Na obenga quoi, y a pas de souci. Voilà, obenga bango mais tout mon équipe ba départ est belé l'orchestre Josdien na. Eza point. Waza hymne national Mathieu. Waza hymne national. Eza omoni so moto à se sentir à sa commis. Il faut ça là afa kenda luka côté muso ça normal ko kanga mduze. Donc c'est-à-dire bato banda orchestre banda bato bakufa pe bazali bato balongo bazali baza ebele ba petion posa na ngeza la moko esika ba kenda ba fuluka na bité so ba lingala ngombe ba fuluka ma donc ba kenda ba mata na raconta so na mona chomi na très content na hôtel musala kini pezo bina joli so pe ba musupe ba bakisa mi eza kitoko c'est-à-dire côté on nga pena ngana pro c'est-à-dire ça musnet na boso na posa chomi so na bengi ya roya bah on peut pas l'on a besoin de bomba rien avant donc ça dit mais bazala bien place bazali ba kenda moka ko soit. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci à Ementsala, mon ami d'assistance. Merci à ingénieur du Cap et Fou, le CG. Merci à fils Lassey de Kiltira. Donc, système Viennae, il y a orchestre. Donc, mais absence, c'est exemple.
les loba te belé bazo loba que jos diena tant ba musicien bazo kende eza par rapport vitesse ezati na éviter vitesse au bango bazo loba eza ende non faisons un micro pas na bango quoi faisons un micro on a parmi les jeunes artistes ya génération nanga abimaka mingi abetaka trop na éviter vitesse on ya ballet ya basket na éviter bref nga na osala musala ndenge na yebeli yango to kende très bien mabolongo eza na se to kende soki to ko ya pas de souci naza awa sona tala calendrier naza nango c'est-à-dire ti les 10 na kana ba production après on a ke Angola naza na mboka ya Kongo de Sébastien na mboka Espoir Ngoma Yonzika na mboka ya Pichundo Mbasi na mboka ya Lemezi Tura Duvida donc naza wana na kati Angola et pas sénateur Paulo Tudilu pas ya ndika na lobby pas Junior Amorim naza wana donc ça facilité ezali ba benga oyaka sali musala donc ajout la social lobby ka non sala biso boss Mambote Olibo da Milan bref na éviter vitesse ni mutawa luka omoni so sali ka muzalaka zalaka na confiance na yo que ozala na confiance ya bato ngaka na confiance na ngamoko na yebi musala na osala ndeto zalaka na moko to yebane ke qui voilà merci beaucoup mais avant de continuer c'est ça au C8 et pourquoi pas Benoît Zekwazou da social Patrick Ebola na bosanioté parce que bientôt la PC la plus na kati ya Luanda et tout le monde a ba l'invisor ba héritier mvoma la chikomola ba et donc ba ça belé ba dona Monica ba Paulo Tudilu le sénateur ba papier ambassadeur ba ça moi belé ba Clara bo avida moi lo mo ya mukie kaka nzemo mo yemba non neza boye otuninga nasepesa kongwati Sébastien elenga kongwati malingoti na mokokoli na mulelenge elengi mena nungo na tonde te poko katanga isantima Sébastien kongwati nakoya kokomela yo bebe nakoya kolelela yo mena zo bangoga ngalokola lu kitisa mongongo oyoka ba mirmir nanga wayo olangolo fita ozanzemba kongwati c'est des clips dans salon na kaza Luanda donc ça dire pour mon activité ça moi ngona donc na pesi leader ya artiste na kaza Luanda 3 personnes hein na pesi leader mbote sika za 3 personnes Didier Romario hein donc Belgado na pesi wa mbote ba Ketch Simba ba Sunda ba masa belé ba artiste ba Jani ba Janeli bazakuna on a pesi ba Jabir ba Masatu ba Embaka tout ça na boulot moko na pesi ba salute quoi donc bref nazoya na pour ça clip et puis tout ba mamso bijou garizim donc le réalisateur angolais musayo ke kitoko bonche ça kimianga non c'est ça boulot oyo non c'est ça année oyo non c'est on a Japon naba musicien voilà mes relations à Félix Oisé quoi ex-patron batababi bobebani bozolo banate ezavman non makamona ezaratenga na etoza très bien toi bien très bien donc père na fils quoi toi bien très bien puis ba mangambeze belé au sala entre ngana biso toza ba genre te que pour follow ba waze kwa yo ti biso tokola na lengo na te quoi biso pena match za kitoko bato ba osepela na bango Voilà, merci beaucoup. Merci que par rapport à Félix Oisé Kwakaka featuring Mo et Salamagi entre yo et entre yena héritier Watanabe Otalakian. En tout cas, na yokaki mais na 18 ans otala ngo penate. Mais na yokaki ba beti featuring mais obika ba TV ngo pe comment banze musu ba tsa ngo ba 3h ba 4h na yebite mais bref non na tala ngo te. Mais na yebike ba salaki boulot. Voilà, faut ça loka bien. Quand on l'orchestre na bino so conseil ndenge zaki cultura ba musicien belé tant bosa ba succès so conseil mon repesa na ba leki to na orchestre na bino po nza parler na yo lobani quel mouvement ça va mais bilo musu na pesa vie nan monstre surtout mon année c'est moment na ko pesa ka muke vieux anti choc de les anti choc de cultura les anti choc a comprendre déjà le nana loba musuna ko ba kisana ba artiste o bazana culture faut ba lamuka biso la kiso so esengi faut TV belé dans ces ana culture comme na fimbu yemo es grave loba kezana ezana date d'expiration te le gland on a TV oh chief mososo yende chief mososo yende mikolo TV na ebiteko faut gangela bango
TV belé TV moi muke azomona fils la sei fils la sei TV rien nzimwaka ba chanteur nezubala kuna kalsina azali te alongwa ba kin pader kit pader petit nanga vraiment na ebite quoi botango poza nango sans kutu n'en parlons pas télévision télévision parce que na là où ka bolongo orchestre alors le quoi na ngbolongo te na santara que télévision ezali et puis bon on a un problème c'est ça au monde que bato bazo linga na mako telo te finga tangai et ça la bien malamoko ah oui na pese déjà c'est il faut TV belé so monde zo na moto tumbula te tumbula tangai ça la bien nga moko vena bino na bitumbulanga et puis voilà quoi chant ozanango beauté ozanango mais nazo comprendre télé ngondre et c'est nga bazo quoi benda bino na très bien deni na ebite quoi voilà quoi so ba regret no par rapport orchestre nizan ba regret na mouvement ezaka que on a linga na sala susu non na tikala ko sala ngote mais bon je crois que ça na pena daite na daite to ebi lobité on a na sala susu na sala ngote mais non daikati non daite nazali le roi nazali na sisa na mamona osala totala mamso ya na mikolo ya voilà merci beaucoup mais question mon poto 6 na biso to ba programme ya ba concert et kalika moko ndeko na obetana ye chaka si lelo ba bishaka comme le roi kizengi est-ce que so kenda da visite kotala ye miso mona rasu bon non chaka pona non chaka wana za pena ndeko quoi wana za ndeko to travailler mais si quoi le problème naya na changu na tuna ba bisinga ipare balinga ko kotsa ba ah bon? Ah oui. Nous avons besoin de mon nom chaka. Nous avons famille na bango linga raté. Batu batala bon. Na moni miracle na osala te quoi. Azan de kona biso na bi artiste mo comme Stevie Wonder. Na bandel na bi artiste mo comme Stevie Wonder. A mona te on depuis bo mwana. Mais azan na gaza na la. Je crois que misu ya chaque golo handicap. Et là, il faut que phrase longue te misu ya chaka et ko longue handicap et comme un avantage. Mungonga chaka eza aveugle te. Misu na ende muto kufi mais mungonga na kufite. Batika masa na biso to yaka to solo la kana yi. Batika masa na so na besoin na studio to continue na studio. Bato bana posa misu ya chaka te ba posa mungongo ya chaka. Loko misu kufi tellement manzambe. Mais mungongo no ezali. Moi il a commis AVC déjà. Mais ce quoi comme AVC teni po masa na juste na zo linga tala ebozo boya. Masa na eclipse za linga tala ebozo boya. Ah comment na AVC teni. Po azana bezo fa ko mingongo ya ba masa na ye atazo mona bango te azo sentir bango bazo simbaye et ça la bien. Pourquoi vous le gardez à la maison je ne sais pas. En le gardant à la maison vous créez encore beaucoup de dégâts dans nzoto na ye n'esprit na ye. Voilà. Chacun on est ensemble. Chacun on est ensemble mon frère. Toujours ensemble malgré balingi to mona ote mais yeba ke na motema na biso zalaka pas ces alima kasi mais to yebike nzamba za mettre à temps ya circonstance